Muto ya boma musée bayebi atambolaka libanda aliaka ayambaka batu bomonaka ye bobamba ye na bakombo na mboka oyo mais bato oyo banyokwami mpo na mboka pour faire souffrir bango inutilement. Bakın bir soru.
son excellence major. Son excellence major, Botika Makelele. Alobi Boye. Boyoka. Major Galassi. Major Galassi, ok. Acclamez pour lui très fort. Acclamez pour le major. Tamboli tokomela kibango. Oui. Ça fait 2 semaines tokomela kibango. Boyoka. Tokomela kibango, ça fait 2 semaines. Il paraît que besoin kita ya ko analyser lettre wana te. Sikoyo elingi koloba boye. Oui. Biso tokokwea na désordre te. Dossier totamboli, toko continuer ko agir. Kasi na ministre oyo toza kosenga pino ndenge toyokanaki en cas d'empêchement de la police, plus particulièrement des majors Ngalassi, toza kosala demi-tour ndenge tobandaki tozokuna. Ça fait 18 ans. Donc on va relève à chaque fois.
Pour l'instant, comme vous nous avez vu, nous sommes en train d'attendre la grâce et la libération des prisonniers qui croupissent depuis des années à la prison centrale, la prison de Makala, sans être libérés. Il y a entre autres le colonel Daniel Mukalaï qui est dans l'affaire Tchébéa, qui est l'unique et qui est incriminé, l'unique en prison. Et il a fait 9 ans pour rien, alors qu'il y a un témoin à la personne de Paul Mulambo qui est au Sénégal et qui veut venir et qui donne les noms de ceux qui ont tué, puisque lui il a vu, mais on ne veut pas l'extrader. Il y a aussi le colonel Edi Kapend qui est croupi en prison depuis 18 ans. Nous demandons au président de la République, en cette période de l'indépendance, dans quelques jours, dans 5 jours, ce sera le 30 juin, nous voulons qu'on libère déjà quand même des personnes, des innocents, en la personne Daniel Mukalaï, du colonel Edi Kapend et consorts. Pour qu'on marche et que likambo ya bandeko na biso eyebana mokili mobimba. Wana nde ezaki objectif na biso. Ifo boyeba pete soki ba policier wana bazaki poli na biso eza mpona azado aza na kati. Bayebi ke soki babeti masasi na bato azado aza kokamba eozala mabe mpona bango. Boyebi ndenge nzambe alalaka te. Président Félix P. aleki esika tozalaki. Atangi mpe bakaliko na biso. Ata soki atangaki te, akotuna bango. Bato wana bazaki pembeni ya palais du peuple bazaki koluka nini. Bakokosa ye te. Boye pe azali
na bato ya ye bamosusu mpe baza na katikati na biso awa toyebi bango te. Donc il faut toyokana biso tolingi moto moko na kati na biso akufa mpo na likambo oyo te. Tolingi te lobi babetaki masasi. Donc boyebi ke lobi marche ya bamédecin esalaki kuna babetaki masasi babwaki mpe gaz lacrymogène omoni. Donc yango tolobi biso toza responsable na bino mpo mutu na mutu soki amarche nsima nango azonga na ndako na ye. Toza mpe ya kosilika mpo tomoni ke bakonzi oyo tozokomela bazali kopesa eyano oyo esepelisi biso te. Yango tosali marshe, ezali marshe na biso ya suka te. Bo ifo likambo oyo eyebana bato nyonso bakota na kati ya lisanga na biso oyo ezala likambo ya Kongo mobimba. Muto ya boma muze bayebi ye atambolaka libanda aliaka ayambaka batu bomonaka ye bobamba ye na bakombo na mboka oyo. Mais bato oyo banyokwami mpo na mboka pour faire souffrir bango inutilement ba innocent. Tosengi dossier oyo tolingi tomona clair bo libérer bandeko na biso. Le chef de l'État lelo nzambe asali ke par hasard toloba hasard epa nzambe ezalaka te. Chef de l'État tant tozo kende cortège ne bandai koleka amoni biso tant to pepi na kata jipa pepi loboko. Donc tomoni ngo nzambe amoni biso lokola car ya reporter service à reportage na bazala ki bazu image. Mais mon biso comme pas président de la République étant le magistrat suprême il faut s'impliquer dans dossier oyo. Tout monde qui a gracié Batou, tout le dossier oyo a s'impliquer. Ba libérer bandeko na biso. Chef de l'État, Azako yo kabiso. Oloba qui est on a besoin de justice, une bonne justice équitable dans la nation. Car la justice élève une nation. To sengi bandeko na biso bazala libérer. Papa Félix, tu as été avec nous dans les marches. To tambola na yo to yebi. Lelo komi na bokondi. Kanisa bandeko bazo souffrir. Je me souviens des États-Unis batuna ki likamba dossier oyo. Oloba ki likamba dossier oyo eza na mutu na nga na yebi yango. Lobali to ko bakisa. Papa déjà ça lobby eza clair. Nga mona papa non. Ti sikoyo. Ba papa bazo souffrir kuna na prison. 18 ans yango yo. Mayele suki bamsusu bakufi bamsusu bazoko kufa malade leti papa na nga za malade makasi. Tout moment. Même ko kene santé na ya malonga ezate. Papa Félix ata na likambo justice salama. Pona bango ba prisonnier justice salama. Akanisa bango ba innocent. Ba o basala ki likambo wana bazali banda. Abimisa bango batama yele pe baza kuna mituna bango zo kufa kaka kuna. O pe bako ko trafa eli susu baza kuna. Bako pe ko sunga e pe ko pesa e ba idée. Papa Félix tala la so likambo oyo chichi c'est ça. Le problème toujours déploré. Et ça problème toujours déploré parce que c'est depuis 2005 les bazois qui loi amnistie. Alors loi wana est imposable à tous. Mais pourquoi bazo traîner ko garder bango kuna? Maintenant biso lelo totelemi c'est pour na koyebisa président Félix que yé azo prôner état de droit ne tozolinga a respecter ango tel que yé moko azoloba le peuple d'abord ba o baza kuna baza ba peuple baza na droit ya ko bénéficier na mistiwana yango ne tozoloba ata la pelikambo oyo eza kotika bongo te tala bozala ata na place na biso yo nga lelo naza na 25 ans papa kotaki na prison naza na 5 ans lelo na kokisi 25 ans nazo tala donc affection papa nazo mona ngo te boza pe baboti te bozo kene kokanga bato baza ba innocent ata baza soki eloko ezali mais quand même il fallait basamisa bango mboko kanga bango sa procès sa arrêt moko sa décision moko sa kokanga bango ne yango tozoloba botala bo apaiser botala vraiment que non o eza pe likambo ekoko la bango lelo pe eza na ndako na biso tolingi bataela biso likambo oyo justice esala likambo.